Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Congo Esengo Nalelio. Mbote na balandi nyonso ya Congo Esengo Télévision bisika nyonso bozwami ezaka mpona biso esengo ntango nyonso tokutanaka na bino boyebi ete lisolo na biso na bino ezaka lisolo toujours ya malonga mpo toyeyelaka bino baactualité bainformation esengeli oyo bozwaka ni pareil kaka na Congo Esengo Télévision. Alors mpona yango tozwaka na basujet d'actualité oyo twabordaka ntango nyonso na baimboka balobeli population na biso lelo tokoyamba bongo ndeko Michel Mangala azali moko ya ba communicateur à la muka pe ala pembeni ya ndeko Mozito cadre na nouvel élan ya ndeko Mozito yende tokobeta ne masolo bisola ki boso sengeli boyeba ke toyeba position ya ndeko Katumbi na ndeko Bemba bazaka na kati ya union sacrée to bazana na kati ya la muka yelo kwa za pembeni ya ndeko Mozito akopesa biso likanisi wana bongo tokobeta lisolo ya gouvernement tilelo toujours c'est là qu'est-ce qui bloque sortie ya gouvernement rentrée parlementaire ya on salamaki ba tata molimo ba beoti société na we etali maponami esa manangonga we longo bani ndeko Mishako ya la biso pe tokobeta makambo gestion ya ville Kinshasa on voulait beti na mboka Kinshasa batu bakufi to attribuer kozwana na nani ndeko Ngobila to ezara elomo nature ye bebisi makambo batu bakufi Kinshasa bebi poto bosoto partout nana za responsable ya destruction ya ville Kinshasa o ndeto robeta masolana ndeko Michel boyimalam. Oui ndeko, merci beaucoup na invitation. Merci pena ba kongomani ba ozali ba ku ya Rolanda biso. Bemba na Katumbi union sacrée ou bien la muka poizo banate bango bazaka na la muka tilelo. Non ndeko c'est clair Bemba na Katumbi bazali susu na kati ya la mukate Bemba na Katumbi bazali na kati ya union dite sacrée. C'est clair bato ba signé hein ba signé acte d'adhésion na bango na kati ya union dite sacrée. Donc ba reconnaître l'union dite sacrée parce que nous ne voyons pas du sacré. Parce que quelque chose du sacré vous a na corruption na quantité. Hein, mon frère ami, vous le savez que pour que ba constituer majorité na bango wana ba obete la tololelo ezali ba somme d'argent et bimi o kokaki ko bongisa mboka mais ba préférer couper ça yango bato. Donc c'est au moyen d'argent ne ba constituer majorité na bango wana o biso to ko bake ezali union secret salé et sale. Donc du fait que Bemba na Katumbi s'adhérer na katia union salé, sucré et sale, ils ne font plus partie na katia la muka. Donc nous avons compris que l'amour pour sauver notre peuple les a suscité. Donc balandi la bango misol balandi mbongo comme balandi mbongo donc bato batikali pona ko bouler ba peuple balandi likanisi la mokeza likanisi ya bato belé basangani place moko mais nini ndeko Mozito na ndeko Fayulu basakapare na la muke komi non basakapare na la mukate baza ko continuer toujours na logique na idéologie na ba objectif ya la muka. Et ça na batu oyo bazo bimana kati ya objectif ya la muka. C'est pourquoi on a keba comme tepa. Vous comprenez? Donc vraiment en tout cas si je fais na raisonner na place na bangote mais ceux qui na tali linette ya politique na moni effectif batu wana baza na logique ya baza na même esprit na Chilombo. Mais voilà. Voilà, baza vraiment na kata logique ya Chilombo parce que ils ont compris que Chilombo a toujours la logique ya M. Kabila. Donc va continuer la même pratique à M. Kabila. D'accord, je peux vous démontrer ça noir sur blanc. Allons-y. Donc, mais attendez que je puisse terminer ce que je voulais dire. Donc baza batumoko. Hein? Mais bango bamoni que non. Il faut que ma ponami
Balare a suscité, va dépenser moins trop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'Ougana le contrôle. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Le contrôle pour que les moyens de préparation à l'élection en 2023. Alors, maintenant, il faut profiter. Et comme on a tant de robots, comme 2022, avec l'élection, au moins, parce que c'est la même logique. Baza conscient. Il y a un moment où un pas dedans, un pas dehors. Donc, la même analyse, la même vous comprenez? Au moment que l'anda langage na bango. Il y a place bazar d'accord na union dite sacrée. Place mususu bazongi na bango na opposition initiale o ya komba. Donc ils sont flous. Na katanini donc comprendre que ezali kamba le koto. Donc yo pe banda kotinda yo l'état ke mbolombolo. Non ndeko ezali kambo kotina yo mbolombolo te. Et ali kambo ya koloba likambo ndenge sengeli. Parce que ngai sona ko bali kambo ndenge sengeli. Donc le peuple m'envoie. Parce que on a na loba o population on a les population zala qui tende comme suivez la différence, on appelle sa différence. On a na loba o population loba. Mais par contre, o bango ba ko loba lelo, ba o loba o population ko loba te, ba na ba intelligence pour que ba y ba ndenge ni ya kokota pona kozwa. Donc to parler même langage. Apparemment bo sakapara na population, surtout ba politicien mingi pour koto failo ko ba population, koto peuple, koto kuna petit lombo pas dans la peuple simanae. Parce que peuple ngo bu no bete. Population c'est la majorité. Population c'est la majorité parce que batu au monde ba ngone so tanga la au monde bato nyo so wana ozo ba peuple ozo ba peuple vous comprenez mais si pour le retard la peuple là derrière qui on voit la majorité pour nasimana ba pe bazana bato bazana ba moi bato tu sais que dit chilombo bazana ba moi bato bazana ba moi bato tala ndeko faut savoir il faut pas faire faut faire la part des choses n'est-ce pas? Entre bateau moni babimaka pour agresser les gens et la majorité silencieuse. Bateau balobate bavana batalaka. Yo mona bango qui comme opposition. Mais écoutez, tant que tu na bango, tu vas nous parler même langage, tu vas peuple. Ko bango ne bazana ba beta ba tuna balabala et tout ça non. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train d'inventer? Obi ke ngai ba panza na mutuka ya voiture nanga. Ba panza parapluie ya voiture nanga. N'a pas exemple yanga. Mais regardez comment ils ont agressé les gens dans le cadre du Parlement illégitime. Ils avaient agressé le député dans le cadre du Parlement illégitime. Regardez leur comportement, comment ils agressent les gens. Il faut dire les choses vraies. On ne ment pas. On dit la vérité. Mais or, combat au bisoto bunda, peuple au bisoto banda qui kobunda, et qui combat pour que tu restituer peuple pouvoir naïe. Donc c'est-à-dire la souveraineté de notre peuple. Yango moni bato batika na kati ya combat. Pour bayebi que depuis 2026 et qu'est-ce que je dis 2006, 2011, 2018 mapona milenge et leki ndenge sengelité. Au monde même na kati ya constitution na biso. Bayebi que toza na problème moko ya légitimité, n'est-ce pas? Il y a des institutions, il y a des animateurs, il y a des institutions. Tout ça, ils ont wapi. Tout ça, ils ont na parlement, plutôt na seni oyo, ils allaient politiser. Mais maintenant, pour que le peuple a sa souveraineté, il faut commencer d'abord à dépolitiser seni wana. Il y a un moment que le président Nangaï a nouvel élan, Adolphe Mozito, le coordonnateur à exercice, il y a la Mouka, ce sont mis na place ya peuple, n'est-ce pas? Ba yoki au peuple la ko senga bango. Ba sengi peuple na sengi ba dépolitiser seni. Ba dépolitiser pardon na suki sayango, ba dépolitiser ba institution wana. Bango ba yoki peuple. Voilà maintenant. Ba mettre en place
document il y a une réforme institutionnelle to bandi wapi na seni pour que tu dépolitiser seni. Mais tout dépolitiser, il y a des propositions. Il y a beaucoup de propositions ici qui doivent être mises en application. Comment ça va s'opérer? Parce le que peuple, les cadres qu'il faut. Notre peuple, c'est le chef. Ce n'est pas le Parlement. Comment vous allez mettre en application ces propositions? Êtes-vous d'accord avec nous? Êtes-vous d'accord avec nous que ces institutions na lobby présidence de la République CENI et qu'est-ce que je dis l'Assemblée nationale le Sénat, vous savez que les institutions sont illégitimes. Vous savez comment les élections s'est passées dans notre pays et notre peuple ne reconnaît pas ces institutions illégitimes. Alors, comment voulez-vous que tant que nous avons la réforme dans la institution illégitime? Maintenant, vous avez cette réforme-là avec vous. Nous avons comment ça va se mettre en application? C'est ça le problème. Nous avons mis ça dans le peuple Nabiso. Voilà pourquoi peuple Nabiso a comprendre que c'est lui qui est le souverain. Et le peuple va faire quoi? Descendre? Mais c'est le peuple qui va décider. Parce que logique, il y a M. Chilombo, dans l'institution illégitime. N'est-ce pas? Dans la logique, il y a Moïbi, il y a Ponami en 2023. C'est pourquoi, s'il vous plaît, papa, il faut qu'on analyse net politique. S'il vous plaît, d'accord. Il y a solo. Il faut qu'on analyse net politique. Il ne faut pas analyser comme les administratifs. Mais bien beaucoup banga. D'accord. Au début, ma pratique, M. Kabila, tu vas dire que tu vas dire tant que tu as dit que tu vas dire que tu vas dire que tu IDPS. Tu vas dire que tu vas dire tricherie, il y a M. Tilombo. Tu vas dire que dénoncer déjà en avance. N'est-ce pas? Et puis il y a des Kabila. Tu vas dire que dénoncer Yango. Mais au finish, il y a des Sani. Il y a des Kokisama. Il y a des Kokisama pourquoi? Parce que il y a la population, il y a la population. Mais les lots, tout le monde a la vérité, il y a même un système il y a se préparer déjà pour la ami. Pardon, ozana miso komona te biso to na miso komona. Yango yo biso to koyebisa population. Non, deko. Kolexanga tango te na expliquer na ba kongomani makambo zali awa. Donc yango monique hein? Pona ko boya eloko wana esalema. To chei to yelakisi peuple na biso ndenge makambo sengei esalema. N'est-ce pas? Ndenge ba réforme sengaki esalema. Pour que to zongisa bokonzi wana, to zongisa souveraineté wana, na yemo kwa azali souverain primaire, peuple. Yango moi bati to tche yango. Pour que bato wana tangu bango bakoya, parce que basa na logique. Yako bongama pour que basa lokola ndenge Kabila sala. Pour bango pe bakoya na proposition. Ils ont un procès d'intention. Bango bakoloba nini? Que la réforme et ça manakati ya ba institution oyo ezali illégitime. Biso tolobi que la réforme kokiko sa manakati ya ba institution oyo ezali illégitime. Deko esengili ke esalema na libanda ya masolo wana. Mais toyebi ke bazana esprit ya passage de force. Par force plutôt. Vous comprenez? Tango bango bakosala la réforme na bango contre la volonté de notre peuple. Et le peuple qui est le souverain primaire a aussi la étude comparative. Vous comprenez? Parce que Kobo Sanate, Fayoulou, Azali est élu par le peuple. Mais Batou Azali Ouana, Bazali est élu par la nomination, par la volonté d'un individu. Donc c'est différent, diamétralement opposé. Yango Boni Bisso. Total ici peuple Nabiso, total ici peuple Nabiso. Que botala pour que tout dépolitiser Seni wana botala ndenge makambo ngi salema yango tolobi boyinde ko pardon bolibi ah ndeko nanga expliquer bato voilà si ça casse le mango ponga pena tuno mituna yango moni na kati ya nini wana na kati ya loi oyo topesi de nini comment dire innovation ba innovation mibale o ezali o ko sala ke souveraineté ya peuple zona maboko ya peuple ezali ni ya liboso.
te proposer que bureau ya CENI, n'est-ce pas? D'abord, plénière. Plénière est à 23 membres. N'est-ce pas? Na kati ya bureau, tobi que 8 membres. Bazala oyo ya ba outa na kati ya ba confession religieuse. C'est-à-dire, il y a confession religieuse, catholique, musulman, ECC, église de réveil, Kimbangu, ainsi de suite. Voilà. Tolobi susu, 8 mususu. Baouta na société civile. Tous les organisation, il y a société civile, il y a femmes, ainsi de suite. Donc, comment dirais-je, société, ONG, tout ça. Baouta kuna. Maintenant, tolobi ke ba misusu baouta na ba parti politique. Oh, na kate ba parti politique za la représentative. Bato oyo, c'est-à-dire ba oyo selon ordre d'arrivée à maponami, bato ba keneki maponami. N'est-ce pas? Bango pe ba kopesa moto moko, moko pour que to constituer nini bureau wana. Vous comprenez? Ezali innovation munene. Et tu es que bango kaka moto moko tende to mona président ya CENI o azali le président otoko benga tout puissant, le tout puissant. Te kaka moko te. Mais tolobi ke bokonzi wana il faut ezala tournante. Les obaluka. N'est-ce pas? 3 mois. Tout pour nini, tout ça pour nini. Pour que sincérité, paix, vérité ya makamous et ça nini et monana. Ya moto lobike ba ko diriger parce qu'il faut voir c'est que les alliés na ba commission na kati o fandaki na secrétariat o tozaki na secrétaire moko le tout puissant, n'est-ce pas? Oh, yemoko na ba direction yemoko secrétariat wana abanaki go gérer. Mais biso to lobi boye que ba commission wana il faut ba commission religieuse. Plutôt ba confession religieuse. Ba o bazana kati wana les 8 wana ba diriger yango mutu na mutu azwa commission moko et adjoint pe oyo akouta na kati ya société civile bango nde bazala ba adjoint na bango pour que bazwa commission moko bakamba yango ba diriger yango. Osako yoka. Et au komona na place ya fonctionnalité parce que wana ezala ki moyen pour que tout dépolitiser CENI. Mais na kati ya même logique, na kati ya fonctionnement parce que tout ça c'était tellement cosa qui tout puissant. Donc la commission nyonso ezaki epa na ba congolais ba yebi tant ba élection de salima a kuna na kati ya ba centre de compilation ba ko compiler mais koto yoto omona nanga za ko promulguer na secrétaire na ye azaka ko pesa ye ba kombo ya bato esengi ke atanga na moi papier moko boui donc un secrétaire du tout puissant pour que to boma wana nyonso to bi que non secrétariat ko zalaga mon côté il faut que to pasolango na misa na misato to pesi un secrétaire exécutif national to pesi secrétaire national chargé de l'opération, na secrétaire national chargé de l'opération. Kuna pe au moins que to kaboli ba direction. Pour ça qui 12 directions o ezaki na moto na ye moko sengi ke akamba yango. Boye na ko expliquer ba kongomani. Ba kamba yango ye moko akamba yango. Ya soki ye moko akambi yango ba politique ba ko corrompre ye. Bato ya kanyaka o ba ya kanyaka ba ke oyiba mbongo na l'état pour que ba ya ko corrompre pour que ba tikala wana ba continue ko yiba misolo ya l'état. Non. Et c'est dit que va penser na logique ya transparence. Ne moto na moto azwa moi eteni pour que contrôle wana batonyo swaza wana bazo yeba ndenge nini mapunami ezali ko salema. Donc ezali moyen oyo pour que to dépolitiser CENI wana to zongisa maintenant souveraineté ya peuple pour que ceux to kei mapunami muto vraiment akobima ye wana nde so ba poni Michel Mangala lelo ye wana Michel Mangala abima pour que
rendre service à la population. C'est beau bien tout ça, mais apparemment, et comme il a l'évangile, le col est outil n'angamba la mukato le baga oui et amen. Parce qu'il y a un message mais n'a bino de boule qui m'a aidé que le gars congolais nyonso bandi maka proportion na bino. Et puis deuxième mutu na ngeza qui était pour la nini ba réforme to boy tes amaram mais so qui to lobito que na langage des commissions zoloba et senga biso le quoi yo lobiete ba régime aux en place ça légitime na ba institution photo luka cadre ya kusolo là donc et senga sous dialogue photo kutana moso le kobima tango nyonso alors tout monde que bo retarder makambu na tina été to kende lombango na pona mesala na 2023 makambu ke mala ndeko na koye bisayo boye motuna ya liboso ezali débat oto fungoli et pas ya bakongomani moto nyonso akokotanga mokanda oyo so azali na likanisi akoki kopesa likanisi na ye parce que l'objectif ici est que to dépolitiser seni to vivre lisusu oyo biso tokenda kovivre te na 2006 2011 et 2018 c'est ça l'objectif. Deuxième objectif principal, c'est vraiment l'objectif même principal et ça que souverain primaire agir la souveraineté naie oyo ils ont confisqué depuis longtemps. Maintenant na motuna par rapport il y a cadre et solo à reçoit makambo. Ah oui. Donc il y a des dialogues en dialogue. Non ndeko nabi ke yo tozo tunanga mituna mituna eza yo ya no eza ya ngai mais ndeko soko kolimbisanga na kutuna yo. Est-ce que yo lingi to vivre lisusu na kati ya mboka oyo biso to mona na 2006 2011 na 2018 ou olingi ke to changer en mbala moko parce que s'il y a la volonté de mieux faire c'est ça le moment papa Olanda qui initiateur ya parti na ngai Adolphe Mozito je cite na 27e tribune na ye o sala il a même donné appelé même calendrier pour que ma ponamie salema dans le temps. Il a même proposé que et c'est que l'isolo wana et banda awa déjà na mois d'avril, n'est-ce pas? Pour que toutes ces entités là, to kutana to planir, oyo même ezali na base, il y a échec plutôt je voulais dire, il y a mboka na biso pe ma ponamie mboka na biso, oyo batu ba ko mona que souveraineté à peuple les a confisqué. Alors, ceux qui sont au lingui, hein, d'accord, mais toko salango, vous le savez. Tant que vous mbongo misolo. Vous savez combien de misolo oyo ezali ko bima na kati ya mboka oyo les lots comme na ba nouveau riche. Makambo ya 100 jours. Est-ce que vous solo boni et bimikuna na kati ya makamona ya 100 jours oyo bato oyo bazwa ki ba responsabilité ya ba institution ya ba entreprise publique yo moko yebi ndenge nini babandaki kolandela bato awa est-ce que mboka oyo ezangi misolo pour que to fanda même pendant 3 5 ou 4 mois pour que ba bongisa même un mois ko bongisa d'ailleurs na Semco dialogue ya Semco et ça qui va te combien de temps pour simplifier makamula mukaza na ba débuter non vous avez débuté beaucoup ça peut projet de loi mo les soleil ça la mis na case à parlement ba solo là on a cadre moi qui est plus vite pour na ko épargner baba ndeko parlement wana to ko répéter yango ezali parlement moko illégitime. Non. Batona biso bakenda kikuna, ndeko faut comprendre madame. Parce que il faut que kobunda na kati kuna. Omona ki tango bakenda ki kobunda. Hein? Tango ba député na biso mususu ba o balongwa te ba kota maintenant na ba koti kuna na union dite secret. Hein? Union dite sacrée. Omonaki musala bango basalaki omonaki musala bango basalaki papa vision quelle vision l'union sacrée mais il y a un cadre juridique ou conceptuel il y a une vision wana ezalité ça n'existe pas kuna bakeko sala ki mo pas peur
kuna ba ça la volonté ya moto parce que lelo oyo soki otelemelika likamboana au moins on va retourner minduki contre yo. Donc c'est pour non ndeko toi c'est la claire. Beaucoup pesa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba makambo ya zana ngote. Ndeko beaucoup attribué ndeko dictateur ndeko il faut faire la part des choses. N'est-ce pas? Entre ma parole de charme aux alliés flatteuses. N'est-ce pas? Pour qu'il flatte bateau. N'est-ce pas? Dans les concrets, oh, il ne faut pas rester dans des discours. Parce que ce discours, il y a un mot cannabiso. Tu as 60, mon frère ami. Qui n'ont les lots, n'attend pas ali. Je vais discours, on a nuance fait par Kassavubu, Lumumba, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Zoan de Kochilombo. N'est-ce pas? Au moins, un discours à ma belle à terre. Mais au moins, so la discours on a tout est rose. Donc lobby Congo et Kobonga. Mais où nous sommes? Nous ne devons pas rester fusionnés dans l'opération de bonnes intentions. Ça s'appelle pour le bien malade moi. Aujourd'hui 32 ans, aujourd'hui 18 ans et puis mon tailleur vous a beaucoup ça dit 2 ans, bolingi abeta mzete na mai mai kabwana. Ba mo bongano so na malamu. Ndeko landanga malamu. Non. Ndeko landanga malamu. Trop exigeant. Non, ce n'est pas l'exigence. Nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons que le Congo est en malamu. Mais et donc s'il vous plaît Ndeko, s'il vous plaît. Est-ce que Ndeko nanga tu peux okoki ko bâtir ndako likola zelo na tuna motuna parce que limbisa pe na motuna ba kongomani oyo lelo kuluba wana ezalo kwa nini oniko tonga ndako likolo ya zelo. L'union dite sacrée, il construit sur les sables. Ce que nous sommes en train de demander, nous voulons construire la maison sur de bonnes terres. Oyo et sa dignité, et valeur, il y a Congo, il y a Congolais. Or, pour que nous puissions arriver là, n'est-ce pas? Il y a des préalables. En amont, oh, c'est qui est au Bungisa. Premièrement, des préalables. Il y a une réforme institutionnelle. Il y a la volonté. Il y a peuple nabisoté oyo ils a si géré par notre peuple, matérialisé par Adolphe Mozito et le président Fayoulou. Donc, Otobengi, réforme institutionnelle, loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, hein? de la Commission nationale indépendance. Kosala yango nalibanda, donc pardon, nalibanda yaba institution wanate. Kosala yango na lolenge oyo biso to proposer parce que biso to proposer zali volonté à peuple et zali koyiba maponami en avance. Donc na ko yebisa yo parce que ce que nous avons fait, nous avons respecté la volonté de notre peuple et notre peuple est d'accord avec ça. Mais oyo bango balingi ko sala na kati ya institution oyo zali illégitime ba ko sala pour réitérer le même exploit. Il y a Ndegomboso na rentrée parlementaire. Il a aussi émis le V. Il y a une session et revoir Maman Kambwebele. Kouloutou Namboso a kamikaze. Mais nous avons une vérité. Kouloutou Mboso a zali kamikaze na kati ensemble wana. Tala comme banana otala ndenge akota ki wana. Ndenge a dirigé la plénière. Ti ndenge ekoti kala wana. Il a donc Azawana a une mission bien précise pour que va récupérer ces niwana na lolenge na bango balingi basala. Non, c'est pas des procédés. Mon cher ami, s'il vous plaît, dans l'action qui a procédé d'intention. Voilà, dans l'action qui a procédé d'intention. La première des choses, je suis en train de vous parler ndenge akomiwana. Au moment de diriger le débat. Il a été élu, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je parle d'un gars dirigeant qui va débat. Bandekunaye.
il y a famille politique naïe FCC il a tout fait mais il a tout fait pour que ba pesa bango misolo pour que ba pesa ba député wana pour que ba constituer majorité, n'est-ce pas? Et mission naïe musu sazana yango pour que azwa batu oyo ya bango entre guillemets union dite sacrée pour que bacha bango wana na seni parce que obosa na te cour constitutionnelle wana tu as vu comment tu lombo anomaki ba magistrat wana ba magistrat omonaki yango tout ça mission oyo ba kozwa ba décision oyo même ba marcher contre ba règlement intérieur ya l'Assemblée nationale va marcher contre un cour constitutionnel. Et l'Assemblée là, parce que Zaki ensemble, il y a kamikaze, il fallait entériner un go, avancer. Et ils sont en train d'avancer. C'est dans cette même logique. Il y a un discours pour passer par force. Il y a un peuple nabiso. Il y a un peuple biso maloba oyo. Biso to tiango na kati ya mukanda. Donc ça la volonté peuple yé moko a se prendre en charge au moment opportun. Atabala muki lelo na tongo, il dépêche ça après azobanga maponamité binonde boza agité. Boko bango le bomilenge la déjà 2023 za kalamité maponamé ko salima. Alors réforme za malam proposition za malam est-ce que le problème dans biso d'eskende toto loba awa cadre oyo senga makambo oyo ndeko muzuto alobi na ndeko failu ba fanda ba solango na ba imboka muzuto parce que elo yo sanka biso za Congo yende mutazana kubanga maponami awa banga maponami mais hier bango mais ndeko kabuya uzako loba bango ba yebi que na 2015 n'est-ce pas biso na bango tout telemela ki mamba ba réforme n'est-ce pas boni lelo na ba institution oyo bango ba vandi wana ozali illégitime au peuple congolais à l'ingité seulement un groupe de gens, n'est-ce pas, au ba ko menansa ka batonde ba ko telema ba kalisi bango ba ko bangi sabiso na moi groupe ya batu wana baza ko menansa ka batu alors to yango ba ko kasa wana peuple ba ko si bango nde baza na ko banga c'est pourquoi baza ko soulever likamo ya recensement soki ba ko banga te bolimbisi te so bango ba ko banga te to za la clair so bango ba ko banga maponamité, n'est-ce pas, biso to za ouvert tout le but que basa la réforme institutionnelle et c'est la libanda ya maponami mais ba obanga kwa recensement peut tout ça bien ponami non recensement et ko bang se bisoté recensement parce que ils ont d'abord une volonté na biso parce que c'est ngeli que Congo mani nyoso za na carte d'identité tous a besoin na yango n'est-ce pas, mais maintenant et le ko otali sa biso ce sont maintenant des conditions oyo et c'est ngeli que to la yango il y a liboso ndeko pour que tout ça va recensement moko o isengeli ke et il y a solo selon les études, n'est-ce pas, il faut au moins 5 ans selon les études pour que tout ça va recensement pardon s'il vous plaît 5 ans pour que tout ça va recensement o bengami recensement ndenge solo. Deuxièmement oyebi qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Tu as un problème, il y a occupation. Personne ne peut refuser ça. Tout le monde est conscient qu'il y a un problème sérieux de l'occupation. Yomoko yebi okoko bosa na te ba Congo nyos ba yebi. Que na kati armée na biso, il y a des infiltrés. Na kati police na biso, il y a des infiltrés. S'il vous plaît, ndeko, toko ya wana. Na kati ba service de sécurité, il y a des infiltrés. Yo lingi ke o mema biso ba élection na ndenge wana token recensement na ndenge wana pardon na koya ba question na biso toyebi yango nani akongo mais c'est ça yango au moins esengi ke token recensement pour toyeba qui est congolais qui ne l'est pas nous le savons. Troisièmement oyebi ke na kati ba frontière na biso za porez oyebi ndenge ba pays ya nzinga Rwanda Uganda ba mboka wana nyoso ndenge baza ko occuper mboka na biso ezala likambo ko bomba te et ba rapport esalema ebele nde baza ko attaquer bandeko na biso ba ko bomba bandeko na biso ba biso ba ko kima ba ko tika ba mboka ba village wana bango baza ko remplacer pe
ba ko boto la bilanga pe ba ngombe bandeko na biso. Donc infiltration ezalima makasi. Ndeko okoko tinda biso te to sala recensement moko na 2 ans ou na 3 ans. Bon, tant yo tinda biso ke to ke ni recensement na 2 ans ou 3 ans. Bon, bolingi ke to pesa bandeko na biso wana ba voisin wana plutôt ba pays voisin wana to pesa bango identité congolaise o pesa bango ta zelana mais yango tolobi que recensement il faut pour que ça recensement moko ya solo que vraiment il y a recensement parce que de Congo ça n'a il y a une forte infiltration dans Katamboka na biso selon les études des hommes sérieux des recherche sérieux balobi que pour que tout ça recensement na kata mboka oyo et c'est au moins 5 ans donc mandat mobimba pour que tout ça va recensement voilà. Mais siko yebisa na ndeko na état obisoto ali lelo pour kana raison que to umela moi moke pour que ba umela pe moi moke na pouvoir to zwa identité to pesa ba ya wana oh ndeko na ko chuter par là to yebi que kuna na est wana Batu ebele bazali kuna, ce ne sont pas des Congolais d'origine. N'est-ce pas? Bon, tango bango bakozwa nationalité congolaise. Wow. Yo yebite que c'est à partir ya batu wana ya infiltration wana nde bakoya ko senga indépendance donc séparation autonomie autonomie na bango pour que ba se séparer na ba province mususu. Donc mayele wana ya balkanisation. Ndeko na ko yebisa yo mayele ya balkanisation wana. Oh, balingi koya na mona autre forme parce que tu m'as dit qu'on criait balkanisation à l'époque ya Kabila. Pardon. Mais c'est dans cette logique, c'est papa, c'est de l'intelligence politique. Bazana katia logique wana pour que ba balkaniser mboka. Yango to comme ça ba kongomani ba ko faire sa tante na katia makamwana. Intelligence on a to boyi yango. C'est pas encore le moment. L'administration paie oyo ezali. Les administrations moko il faut que tu fasses administration malamu. Administration na biso eza administration moko politisée. Voilà, toujours si ça m'a trop si ça a été pour to salina baka ya décès, il y a mboule betilo hier na Kinshasa ba kufi belé Kinshasa comme le roi balé mawa place à Kotambo les ate ndeko Michel Kanisi na yo. Ndeko ya pasi d'abord on a représenté ba condoléances nga na famille au mobimba ba tu ko perdre bandeko vraiment te présenter ma condoléance na biso bayamba ba présentation à condoléance ko uta ipai ya Adolphe Muzito ko uta ipai ya le président légitimement élu Martin Fayulu Madidi donc baza de cœur na ba famille wana ndeko tana ko baboye et usa pasi yango moni raison ya ko ya ko zala ko zwa ba konzi oyo Baouti ici vraiment na peuple parce que Bakonziwana ça la volonté à peuple. Nous sommes en face de nous des gens oyo bayaki na pouvoir babina nelo au salate bakomiko s'improviser qu'est-ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Or ndeko oui. Or ici je nazoko paraphraser Angela Merkel qui avait dit Bayaka na politique pour résoudre les problèmes. Oyo moto azako diriger aza supposé déjà connaître. Donc Bayaka na pouvoir pour que au banakoya ko se justifier. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous des gens qui se justifient. Makambo yo tango Kabila zwa ki pouvoir. Babana ko se justifier. Mobutu 32 ans Mobutu. Attention, attention de comment dire jamais Ndeko. Tala. Madidi Azana avance ya mboka oyo. Eleki tala. Ndeko nga pardon Ndeko. Non, mon frère, je vous dis la vérité. Au moni biso na kati la muka. Adolphe Muzito na Madidi. N'est-ce pas? Bazana avance, il y a Jésus. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi? Dites-moi. Pardon, Ndeko. Pardon, Lombango. Parce que tout le monde Adolphe Muzito. Ndeko. Yebisanga, Ndeko, pardon. Oyebi na ba premier ministre nyoso baleka na régime ya Mobutu. Na régime ya Kabila.
hein premier ministre nini asali koleka et le il y a pardon ndeko tikanga na loba pardon tikanga na silisa tika na mosika na mokuse tika na silisa au moins ke bazate lelo ba fonctionnaire de l'état bazo publicité plutôt ndeko Adolphe Muzito. Imaginez ndeko Adolphe Muzito ako futa Banque mondiale toko ao futa ba nyongo ya Congo na Banque mondiale, mais de l'autre côté ako matisa salaire ya ba professeur de l'autre côté mais prenons le statistique. Prenons les statistiques. Nazal ba statistique et où tu es pas n'angaité et où tu n'as pas pardon Deko pardon ici. Prenons les statistiques et où tu es pas n'angaité. J'ai même ça ici, n'est-ce pas? Oh bateau basali bango moko sur place et où tu to yebité. Oh bango mo sali bateau ya l'état bateau basali yango. Tala ba prix ya ba dessous na marché, tala ba prix ya ba dessous et vous comparez na l'époque il y a l'époque on est oui nous ne disons pas Yoka, nous ne disons pas que non nous disons pas que na époque il y a ndeko il y a président Muzito nous c'est qui rose, nous ne disons pas ça, mais nous disons que au moins il y a eu changement, l'amélioration. Il y a vie, il y a bateau, mais malgré les effectivité, par rapport, il y a bateau qui faut gérer. Sur ça, les titres comparatifs, voilà, au moins que. Et d'ailleurs, pourquoi au moins qui, juste après, Tango, Balongoli, Tango Ndeko, Adolphe Muzito, à Longwe, na primati, yo moins qui va instrumentaliser Ndeko Nabiso, Jekoko. Allo bake o bandako ayiba boye ainsi mais c'est une maçon mais afunda qui na l'état donc c'est-à-dire quoi ba kende qui ko instrumentaliser d'accord pardon na sukisawana ba kende qui ko instrumentaliser pour qu'il va vendre une mauvaise image il y a Adolphe Muzito parce que Muzito était le meilleur premier ministre mais na simanango qu'est-ce qu'ils ont voilà. fait? Mais il a donc si maman cause malam pour la influence. Et nous sommes en avance. Si le lo la mukazi bokonzi na ebisa ndeko kanga imiso pe bomba ngo malamu okobenga nga mukomususu awa na plateau na koya ozoka okotuna nga mutuna soki mboka changer uzumboka changer matondo mingi ndeko Michel Mangala moko ya ba communicateur ya la muka et puis cadre na nouvel élan oyo kambami na ndeko Muzito matondo mingi Matondo Mwanamboka. Merci Pélimingi. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais vous demander de vous abonner à Congo Sengo Télévision, aux Sabino de partout. Vous nous suivez partout dans le monde. Réabonnez-vous, ou bien soit abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Merci à Perpétue Moulanga en France, grande sœur propre. Merci vraiment à Cédric Massala depuis les États-Unis. Salutations à toi. Bienvenue Mangwata. Motomoko bien, merci à toi. Merci à Pichou Mansia et Ridi Bondek et de tous les temps de tous les jours. On va vous retrouver très prochainement. Au revoir, à la prochaine. Abonnez-vous, Congo Sengo TV.